Today news, today news, today news, today news. Shades. And you can't see my eyes unless my head is bent. You dig? We fly, no lie. You know this. Outside, it's like show you. Chers amis de Mokili Mobimba, Pai Bozali, Bambote a trop émission à Bino Today News. Zongi sous en forme, qui vous a présenté par moi-même, Fiston Sali, Papa Nexoso, il n'y a pas de lumière et moka. Zongi cette fois-ci, pour présenter bien, pour servir Bino Nenges à la Rokota, pour travailler dans la source, pour na Boiba, Nengi Masozo, qui est aux États-Unis. En tout cas, il est bien pour les alliés, mais Boiba, on va parler Masolo, il y a politique, pour solo là, Masolo, il y a critique, Masolo, tout pour Boibi, pour Nanga Moka. En tout cas, avec le JP Boss, pour recevoir la troupe, pour tirer ma méronia soana, pour benga trop. Merci beaucoup. Voilà, fidèle internet sur les www.congomikili.com. Bonjour, bonsoir à vous. Vous avez déjà nakati ya émission na binu uboyebi Today News kaka ndenge tokendaka na source kozula binu ba news pona memela binu lelo tokutani na nani bi déjà vous na biso boyebi ki nakutana na banani tout un artiste au kutaza ya représenter parce que déjà boyebi déjà bolanaka à partir il y a les 3W Congo Mikili lelo tokute na yaka brisque mais tel qu'un hasard artiste il faut tokutana naye to solo la toyeba ndenge nini ba masolo ezotambola na lingi na profiter pe na occasion oyo ko souhaiter ba meilleur vœux na bandeko nyonso bazo na biso en travers du monde ba merry christmas ba joyeux noël ba bonne année ba bonne nana partout au monde entier. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'a passé micro et pas il y a artiste musicien à biso de Koutene Awa. Jiblou El Bouddha, bonjour, bonsoir. Ouais, bonsoir, Fiston Sadi, Papa n'a exaucé. Donc, bonsoir, je suis là. En tout cas, El Bouddha, déjà, tu as un Congo Mikili, besoin d'un biso déjà, en direct. El Bosso, il passe partout, déjà, et Bimaki. Tu vas tu vas commenter kitoko et puis tu dis que outi kin 6 mois na kati ya Congo mais kana ko expliquer biso oyo malamu elekaki ba difficulté oyo zaki nango na kati ya bamboka. Non, comme tout le monde savait, na kenaki kin pour la promotion ya obinanga ya album nanga passe partout. Et puis, quand même, quand on a un artiste, un musicien, il y a un groupe Casanova qui pendant au moins 1 année et demie. Pour la raison, il y a préparation, il y a l'album, et puis aussi Salma qui a photo qui est arrangé par Venanga Sek Bidens Monganga. Après promotion, il est très kitoko. La chaîne tout est à télévision. Presque bazoki ba image bazoki album nangai en tout cas c'est pela ki nango boulot ezaki toko ba monaki vraiment que pour nous défendre communal, concert cadeau,
na ba commune Belé, na ba Lemba Salongo, na ba Matete et précisément na ba Tchango wana, tout ça va concert partout. Donc qui est le gars qui est très bien. Mais je suis de retour dans un pays nanga, au pays de Obama, donc comme un père de la famille. Donc je suis venu passer le temps avec ma famille. Congolais, Congolais, on a pire batunangai. Voilà, quand est le losunga na Charlotte, or que Nazara na Raleigh, na Caroline du Nord. Donc je suis venu fêter Noël avec minangam suso ba Congolais au tozana bango na kati États-Unis. Voilà. En tout cas, merci El Bouddha. Na kati pena ya Congo mikili kaka ndenge tolobaka. Alors, expliquez-moi aussi les difficultés qui parce que moment où kendaki 6 mois passés, alors ezaki moment où il y a campagne présidentielle ezaki. Alors, quelles les difficultés où écoutez nango pendant ces moments-là il y a campagne quand pour na candidat présidentiel. Mais ngata dans une campagne électorale bandaki na onte et bazaki c'est la préparation nango puisque tant on zaki zaki na bajier biso normalement to eloko to betaki mingi zaki ba kermesse puisque zaki on a ba école kangaki tout ça to on a beta ba kermesse difficulté zalaki karake na kine zalaki vraiment to zaration na producteur. Alors c'était vraiment difficile pour mutu aya ko beta au concert na kine ke azui salle moko quelconque ou bien nini inter ou bien salle moko na kini quelconque pour bimisa mongo na ye instrument et puis na salle pour betsayo ezalaki. Donc c'est celle difficulté auto passer qui ngona to comme revivre kaka monter betso concert peut-être ezalaki ba mina yo peut-être bato yo yebi bato solana ba bien monsieur zaki peut-être na ba propre frère na ngam pour na la promotion album na collection bana kin de quoi j'étais capable mais que monter bina bisa mongo mais na suka nena yo ko sponsor na ngai ezalaki Gandour donc mais c'est Karim aza mundele mais Gandour mbato asala ba produit cosmétique ya Kishasa vie mutu to sinane contrat ya Robert Sanga ba concert en plein air donc ndeto betaki concert ya Fikine tout ça va passer par là. Voilà la difficulté on a parce que il y avait pas un producteur où Robert Sanga concert na kin nazo ba pona ngate pona ba artiste nyonso congolais ba na kata Congo. En tout cas ngana fana na kin ba obetati pour producteur obetsa ba concert chaque jour azati donc ça soit na ba propre fort na yo moko ou bien aux en sentir na bato yo bani mazana un peu de moyens donc difficulté ngana commentaire que ça ga yango. Et puis moto songa nazo tuna ezali parce que to moni artiste musicien belé oyo ba beti ba propagande ba présidentielle mais ba checker yo ba moni yote. Pourquoi est-ce que ba contacter ki yote ou bien yo mo linga ko ta masolo na te eza au moins nga vraiment temps ko parler sur ba makamoko politique te quoi et puis na moment on je pense que mutu na idée na ye mutu na idée na ye mutu na objectif na ye nga na moment on a ebe na promotion album nga passe partout. Alors j'étais vraiment beaucoup né en anglais focus na ça la promotion et album nga passe partout yango na sala yango tu vidé na zongi donc c'est ça quoi. Supposons que proposera yo au sala moi quelque chose mo pona ndenge kaka ntu moni ba tebele ba sala est-ce que et pour sengeza ndenge aïe fiston ça dit papa na exoté papa na exaucé omoni biso aux États-Unis mututu a une facilité ya ko trouver ko ramène na quelque chose na poche tu n'auras jamais excité na $1 ou $2 comprendre donc El Bouddha na monaki d'abord que fallait na sala na boulot na ngai on a kendelaki donc promotion album na ngai donc nazalaki vraiment intéressé na msuté et puis au moins de faire la trop na poto avant nazo contrat ou bien nazo avant nazo eloko moko oyo moto azo pesa nga quelconque ateza ofele fona ba eloko ngo kozala na d'abord pourquoi est-ce que loko ngo za pona bénéfice nanga
eza mpona kopiéger ngai eza mpona koboma nga eyebandisi. Donc avec ce sagesse oyo nazali nango naye mayele ya koyebake ndenge nakosala na bote lokola naki na beat na nga ezali fona asala promotion ya album na nga nakende kaka surtout vraiment mpona promotion ya passe partout et puis c'est fini quoi. Promotion na passe partout na kin eza ndenge nini yo nde mutu oyo pino sima solo bakotoana promotion nango epesa comment? Non epesaki pepele mutu tu oyo ayeba na ndenge na Kinshasa soka tuniye est-ce que bi jeune moko autre aux États-Unis Djibril El Bouddha na kini bakoma obenganga le grand Diogo donc le meilleur joueur donc joueur qui par stade té abanga apé pelouse té ateza na mai donc ba rebiso ke to biti pour parce que j'étais tout le temps et chaque jour na télévision atanga na legité ba clip na ngai zoleka atanga na legité ba artiste na musicien bazoleka talaka na cadre ya kokenera ka kosala promotion album. J'ai été proposé na vie na Sony Chomo azab na baron yakin yemto azana ba club na kinebele o batuki trop na bana poto tout ba ebi comme on a boyema il m'avait proposé na sala nzembo na sala ke chanson moko titre ngo na zo benga za tu me manques na si bato bazu moi temps ya ko sillonner Facebook ou bien YouTube ba moni to checker déjà clip wana lokola un clip cadeau pour na relaxer na batuke Djibril El Bouddha tanga kena kin tellement musala na yo asala ki album le kaki bien azu ba proposition mosusu nze mona na sala ki yango et featuring na mutulanga le roi marquis mulopo JDT une belle chanson donc titre ngo za tu me manques donc to pesi titre wana pona bato yo basio bazanga ka mibali na bango so bazana voyage obe mibali oyo bazanga ka basi na bango so basio na baka quelque part obe muto a raisonner muto na akoloba toujours que ah bébé tu sais quoi tu me manques donc voilà quoi. Voilà fidèle internet aux attend ya relaxa bino vidéo clip vidéo oyo ya Djibril El Bouddha na le JDT yawe ya batela irepa yosa na batentation bimi pipa ma bisoni mon bébé ete homo John Oyoki Elia El Bouddha Tibu na le roi marquis nenge bayembe dio Sony mais avant tout comment d'abord la question pour na JDT na lingi na motuna pour na ba collègue na yo artiste musicien oyo ba Holanda yo quel message et puis conseil au pesa bango parce que pour le moment tout le ba poto mobimba États-Unis partout oyo communauté congolaise azali ati embargo pena evandi pour la musique na biso et autres bêta ma société pour le moment les gens ba lingi bazala concentrer na makambo ya mboka. Concernant les collègues qui ont soutenu une partie, il y a le président Kabila pour soutenir la propagande, il y a un faillite ou écoute la musique congolaise. Alors, quel message et conseil au PSA na artiste musicien surtout où il y a la musique pour la propagande? Vraiment particulièrement conseil et coquille na rose à la montée parce que mutura mutu aza maître. Il y a vie, il sait comment il dirige sa vie. Concernant aux alentours, pour la plupart, il y a Batu Oyo, Bartis Mingi, Bamsuba Mikolo Langa, Bamsuba Zavie, Bango Baebi Lorazo Sala, Baebi Lorazo choisir. Mais le barake, il faut Moutouaye Bané Tolbarana boutique, les Kilia et roi. Les Kilia et roi. Donc cela veut dire que nous sommes alors ceux qui sont fanatiques, à un moment où ce n'est pas la peine. Donc nous, les artistes, nous devons que respecter ce que les fanatiques disent. Dans le moment où on a balobiki, dans la minute où il y a le roi. Ce qui va passer si loin, les artistes, on a conseil qu'il faut que parce que bango ne va pas qu'il y a. Bangonde bazaba kilia pour artiste mon côté na monde national bi congolais monde entier que ce soit en Amérique abeta la musique pour na yemoko ou bien abeta la musique pour na mwana na ye pour na mwasi na bana
pour ceux qui savent bon mais artiste belé il y a monde entier ba s'enrichir donc on conseille que tout est mais là on a rôle baran na artiste mususu il faut savoir que qu'il y a un roi donc Mosombi azalaka mokonzi alors sur Mosombi alobi que na minute oyo produit no salé za mabe sur Mosombi na minute alobi que loko na yo na minute oyo ce n'est plus consommé donc tu devais que suivre et loko Mosombi azoloba parce que c'est lui qui paye et yé mutayo kakayo donc là on a repéré ça conseil na artiste congolais yango zo bona raison pour laquelle même babiso yo ba Djibril El Bouddha malgré tout fa na pays de Obama tout ça déjà bata passé au problème mais na minute tout ça na calme tout ça la climat c'est pas parce qu'on n'est pas proposé il y a quelque part non total la climat mboka total la climat il y a ba fanatique au basomba musique na biso donc moi je tiens seulement à respecter ces clients ba fanatique wana ce que balobi que na minute yo to mori que ça un to l'année quand un voilà c'est ça étant que artiste musicien embargo oyo diaspora quoi ici étant que ça là qui on ngeni ni ko embargo pene quoi ndule la minute yo ba boyite mais pour le moment lobi non to lini na nuti ndule zala étant que artiste musicien et ça là qui comment c'est bon ndega na mutolo bana na départ awa et mututu so azu sango na départ et pe saka mawa et bangi saka salaka bona boy mais après so au fandi après on me que comprendre sango ngo zala ki ya nini au moment on pena que bon peut-être tel ou lui ou celui-là il avait raison comprendre donc ngane na lobby na répéter le sous qu'il y a des mokonzi au bakilia balobi nous sommes que des serviteurs pour na yebi artiste za rasoko zoloba oza devant batu a public na lobaka ngana serviteur na bino onyo soboloba na kosala biso mo artiste batito lobango partout na monde ataza na Congo ata ba américain soko azozwa prime na ye a koloba na zu oyo pona bino ba fanatique nanga presque onyo soboyeb sanga kosala donc pour ngai na monike ninga na lobi qu'il y a azamo konzi qu'il y a zaro onyo so qu'il y a lobi yango biso to holanda voilà quoi. Voilà, merci Djibril El Bouddha tozako continuer à l'émission na biso Today News ndeboyebi bandeko ya Congo mikili mutuna mususu ona zalingi kotuna yo ezali ke tozomona ke ba artiste o baza na Congo bazolinga mingi presque ko beta na ba mikili. Alors El Bouddha résident na kati États-Unis ozo préférer mingi ko isala promotion na kati Kini et loko nyezo sala bon ki ozo préférer no beta mingi bakota Kini ki on beta bakota mikili ndenge pe baninga o baza na Congo balinga ba ko beta bakoto. Mais en réalité ali d'abord mutuna mutotanga sala eloko na ye azara na beat pe objectif ngata on salaka idée ya sala album na bana ko envisager yango d'abord ezalaki pour aider les artistes musiciens au bazana Kinshasa et précisément artiste nanga ya orchestre nanga Casanova artiste ba jeune artiste nyoso bana Kinshasa na moni ke bazana posa ko s'émerger mais bazozanga ba opportunité mususa yimba bien mais azona na occasion kota na studio te yango moni nazoka idée au sala album na pesa opportunité na artiste mususu ba meka ko yimba po ba s'émerger d'où ezo memangana eloko zo memangana Kinshasa za puisque souci ya ko aider ba artiste wana ba jeune talent oyo nga natika na kinenge biso ndenge na répétera ba ida biso na ba jeune de fao donc c'est le long na comme na États-Unis nazal lelo a on a kat États-Unis na père des Américains passeport bleu c'est à cause ya général de fao alors na lingite opportunité oyo pesemela kingai esuka kapananga donc faut ça la transmettre yango moninga na kenanga mingi na kin pour na ko aider ba artiste ba jeune talent oyo bazana kin bazona va s'émerger avec force nanga ya mukio na zanango et ko aider bango quand même bazo temps ya ko yima na studio bazo temps ya ko s'exprimer donc yango moninga kenanga mingi na kin trop ko sala ba promotion kuna ko beta kuna pour na ko pesa bango pe ba activité lelo soko kena ndeti na côté nanga ya chango okozwa ba témoignage nango no ezebele pour artiste nanga mingi on obeta ngona chango il y avait des autres bazaki neto benga bakuluna et azo ba mususu bazaki ke bana yoiba mais à cause nanga ozomona ke jeune wana azoza sous tenté ya ko passer
40-50 minutes libanda pour que nous soyons mon boulot. C'est parce que quoi, tant que ça passe à la répétition, week-end ça passe à un concert. Moi quelque chose que Kotawana, neto bete na fikine na compte il y a Gandour cosmétique. Ba pesa ki ba produit ba pesa ki mongo na pesi directeur na CG passer les Bosch yem ta partager ki na ba artiste senior so mon que ezo permettre bango nento lo ba en anglais base la busy base la occupé moi base autant que nous sala ba blog mususu ya bozo ba ko yiba ba ki colonel ezala ki penzate na ko aider Congo mo mbate po ezali musala na ngate mais ce que je peux faire na partie on na ko sala yango na zo ça donc c'est ça. Voilà, besoin a vraiment source toujours Djiblou El Bouddha, artiste Nabino, Boyebi, Nakati à Carolina, tous aux États-Unis, chez Mère Doublé, Nakati à Charlotte, Maman Mapassa, chez Bemalou, et si Kapena, Congolais, Toyaka, William Tabamo Kwanga, Nakati ya Bemalou, exotique, boutique resto. Mutuna yana tunayo to kuma na lisolo ya JDT ou to bedada lisolon awa JDT ça qui ndenge nini ti boko sala featuring bezaki nzembo na yo yo invita ye bobeta maso ngai na invita ki JDT a koyema logiquement à interpréter qui cela veut dire partie nyonso ya yembaki ezalaki onga na yembaki yango déjà na studio alors tellement Djiblou El Bouddha na vraiment artiste oyo aza égoïste te namona ke partout wana nga na yembaki elingaki kosimba makasi na voix ya JDT ya omoni ngai mona kenaki na bengi JDT na contactaki en tout cas un garçon bien aza humble aza bien ayebi kosolola na bato na contactaki na ye na bengi na proposer nga me voilà une chanson qu'on m'a proposé moi quelque chose de Robima moi je te donne une partie moi je garde ce que je peux garder mais na lingi quand même aux anakati bio pour sentiment na nga na moni na morceau yo soko yembi et osala bien alors azaki d'accord donc il a un studio à chevo na ye en tout cas les gars qui toko ngai mo na plaisir na plaisir on a ya mona voyager d'être na katanze mona ngapo ezalaki pena ne ba dream na ngai que place wana na oyo wana morceau na koyemba wana ezala voyager d'être Baptiste peut basé belé yo ponika JDT non Baptiste c'est belé na ponika JDT na poni JDT parce que na lobby omoni nzembo na nzembo ezaka na marque nango egoza penza mumso ekosima na nuance artiste mususu ekosima na nuance artiste mususu bena moment wana lokola ezaki chanson na moko single wana to benga na mona ki ekosima na nuance ya JDT yango na proposé d'abord na mona JDT mais mususu ye oyo to proposer ba artiste mususu oyo nga na mona ki ekosima wana en tout cas je le ferai na hésiter pour Djiblou El Bouddha bato ba yebi azara égoïste te mais Djiblou El Bouddha alingaka nepete bato bazaka ba égoïste voilà voilà tokomi kokende pena na atterrissage ya émission na biso Djiblou dangi toyeba tomonaki album passe partout et bimaki avant album ebima osalaka vraiment maman na promotion mais on dirait que banda album ebima Djiblou na kati ya keni 6 mois et puis kozonga na ye première interview à sala yango na kati ya Today News. Pourquoi essayer n'engona ozomo na sosute on dirait au batami koto moko boye bato azolo baki on dirait Djiblou atiki na ndule azongi na ye kayo. Alors comment tu peux expliquer pour ces questions? Non mais en réalité Zali Djiblou El Bouddha est artiste musicien mais az appelle sous businessman. Donc businessman cela veut dire nana bana. Alors bana na barolia. Pour le moment, musique est produit à 100%. Donc, je devais faire quelque chose pour que bana on a besoin de la tu vois, musique, tu vas au Sanakin, il y a qui mandacité ou permis aux autres qui nous singent partout, $10, $20, $30. Et ça qui faut que tu mais ça qui parce que conjoncture à Moka, et ça qui bien té. Mais alors déjà, et vous allez un peu difficile mon tour là, naza jeune à makasi boye. Malgré je suis artiste, c'est fondamental mon relation avec cinq bateaux. Et là ma oyo fisson papa na exaucé là pendant 2 ans 3 ans na au singayo pour na la tarasolo nzoto na yo pana ngai non na osala ngote. Alors d'où Djiblou azana esprit oyo ba Jésus bazana ngo azana ba esprit ba pa fidadi ba nango azana ba esprit oyo ba 50 Cent bazana ngo. Donc malgré ce qu'il fait
comme métier naïe, musique comme don naïe, mais il a aussi ses business propres, placé à moins $1, $2 naïe, pour permettre à s'habiller correctement, pour permettre ses enfants qu'il a, Kevin, Deborah, Stéphanie, tout on va mais se retrouver. Bas à la l'aise à la tête lobby mon artiste tu as c'est parce que musique est pour mettre il y a un moment ça défaut mingi ezokota même na ba pasteur na biso or lelo azara on a dit bandimi mais pasteur alingo lukaso mongote il dépend que na mongo ya bandimi wana peut-être pour kayute de la ligne à foot sam na mongo ya bandimi wana et comme que même chaussette naie même chemise naie aso dépendre encore na mabonza bandimi. Mais au bâtir l'église en nene. L'église est comme un alors Djibril El Bouddha, il ne voulait pas être dans ces cas. Alors Yangona, à part la musique, Djibril El Bouddha, en un cas, je leur ai moins 1, 2, 3 naïe, Yango permettrait à la propre preuve en est que Natamola va mourir belé, j'étais au Canada, na partout, na kin, mutumo otaro le baguette kutana, Djibril tanga visiter nga, à Senganga la bima ça faut que ça nga pour l'on lati. Moi je le fais pas parce que je connais d'abord l'hygiène. Et logo mutalati ngana ko tshaka na nzoto ngate so na osenga yo take mutu tu me donne cadeau to kina magazo so mbelenge logo na lati alors pona comme na niveau on je devais d'abord koyeba ndenge ni na ko luka propre mongo nga oyo ko soutenir ngai moko nano artiste Djibril El Bouddha le grand Diogo. Voilà. Alors musique au quantité donc ils ont moi break n'engo lobby ou renforcer dans nous vendre ça masolé puis de temps en temps nous ont non musique na quantité na toujours très actif. Dernièrement, nous avons invité dans Raleigh et dans la boîte Bimisika, côté Nabiso, je fais un playback. Nous avons invité dans Los Angeles, dans le bientôt. Mais il se fait que l'activité, comme avant, de Tolobi, toujours la maramu n'engezokende. Toujours nous avons c'est la lokumu na bakilia. Le kilia est roi. La minute où bakilia, bazana botomboki. La minute où bakilia, bazana eloko moko bazo senga. Alors moi je ne peux pas m'entêter devant ce qu'il y a au basombara et là on a biso basombara album na biso. Alors biso tout aux ans moi calme total la climat ya qu'il y a ezali nengenini. Ya ngozo mona calme oyo depuis na zoguti kin 6 mois je suis que na konanga je suis qu'à la maison je me détends et ça na nenga mabete mais total la climat d'abord nenge makamozota molana monde et puis nenge qu'il y a musique congolaise pour qu'il y ait les bossos de la musique congolaise, ils sont d'abord congolais et moko. Alors, tout à l'heure, dans le climat, il y a Congo, nous avons avant, tous ont une activité comme en avant. Voilà. Est-ce que vous avez correctionné quelque chose de mon côté ou bien ça a marché pour na kolemisama mutema ya client parce que oyebi client ndenge azana minute soyo moi message moko boy moi loko moko boy ndenge toki Clinton na sali client alemisama mutema est-ce que zali ozo raisonnango ou bien ou pas te yango to cheti me manque te yango to zenze mo wana ti me manque eza single eza pour ko kisaka mitema bato moi ça zo raisonner mobile na tanga problème moi ça zo raisonner que mobile na nga dayaki pousse likambo boye pousse akene place boye moi loko mo salama dayaki yango to cheti me manque nzembo pour likambo mabele parce que minute le client aza faut que c'est bien mabele est-ce que moi quelque chose ezali mais mutasala nzembo liboso le seul jeune congolais oya sala nzembo pour na Afrique pour na Congo ezaki Djibril El Bouddha je crois Congo mikili et contredire ngate Yves Kabengwa héros de l'ombre à contredire ngate ba Patrick Femme ba di donner ngani ba Sison d'or ba Hervé Mandé ba Jojo Mwako sénateur ba bienvenue Suzu Basanga ba Thierry Kongolo célèbre hollandais 12 étoiles ba Coco Didi ba Soumé ba vrai Jimon ba contredire ngate pour na sala nzembo ya mboka avant bakambo to bima nga nazo senga déjà pe nazo senga nzela batu bayebaki bayokaki yango mais c'est pas que na R1 je crois que batu wana ko tirer attention te moni il se peut que na R1 batu vraiment ko tirer attention te que nazaki en train de passer un message nazaki ko passer message moko boye papa na exaucé yo zanga na sorti album nanga oyoga nzembo ya ona yemba pona Afrique pona Congo se comprendre MBA la rapa pona ba mobulu pona ba dégâts pona ba mort pona ba massacre zo salama pona ba viol zo salama
J'étais le seul artiste jeune où il y a à l'époque. Voilà, fidèle internet, Tokumi Pena, Nasuka, il y a émission à Bissau Lelo, Today News, merci à vous, vous êtes toujours là pour soutenir Bissau, pour contacter Bissau, pour nous Bissau, le boss Yves au Canada, message na yo, Otindaki, et Komi Pena, na source, les VPP, la station Nabino, merveille, Happy New Year's, Merry Christmas, Djibril, Lilo Bokabwani, pour Nanto Kabwana na yo, Totika yo, ozonga na yo kilomètre na yo oyo utaki na libota lilobani ya bokabwani okoyebisa ba fan na yo balingaka yo lilobani ya bokabwani okoyebisa diaspora nyonso partout bazali au monde entier liloba bokabwani zakaka d'abord merci na bato oyo bakola na interview oyo naza mutu je suis humain peut-être na kati interview oyo moi monoko ebetaki libaku moi erreur salamaki na sengi déjà esquisse pour na yango parce que nazali humain donc erreur rosala et puis après ça na ko yebisa na batu tout o balingaka quand même ba jeune o bazo évoluer le rôle ba biso ba Djiblo El Bouddha bozala toujours branché na artiste na bino mingi ya ko ya belé pour mingi ya ko ya poser aller pourtant on a gagné kin ma gagné promotion album et j'avais travaillé aussi sur deuxième album Nangai Oyo Ekoya en 2012 titre nango Ekozala Autopsie donc Autopsie et ça album Oyo Ezoya en 2012 donc cela veut dire au monde que na comprendre que bato belé bazo la déjà bazo la ba recherche sa biloko ya mokili bato belé quoi ba recherche sa biloko ya mokili o avien quoi côté kuna total eloko ni na bomi yango baloko la boîte noire nango ta mais biso tozo la teba moto azokufa pourquoi yango titre album nango zoya bana Congo ba masa tout ya diaspora ba masa nanga tout amikili ba Patrick de Panama Coco et Didi ba sume ba vrai Jimon alors boy ba album ya moto na bino zoya Thierry Congo le célèbre hollandais na 2012 titre nango za Autopsie donc to yeba pourquoi moto azokufa et Moutakoufeli Nini. Donc, message oyo, on a passé, na bana mai, yango wana na bibi na minute on a passé message oyo, bana mai na ngo wazana aller, ba Cédric, hein, les jeunes hommes célèbres, ba Yannick, hein, Olympique Yaya, ba Jerry Binganisi, ba ngotu ba fani ba bia, et l'autre on c'est la El Bouddha, aluba yango. Donc, message dans les angles, mais autopsie 2012. Egoya autopsie 2012 Egoya ezana banzemo ya bien ezana banzemo lokwa ba bloc de glace ezana banzemo lokwa ba fleur ezana banzemo lokwa ba ma vie donc on a sina composé déjà album mobima ya Autopsie donc ezo c'est la net lobi mikolo to ça le système de Kilia et roi tozo talela température pe climat ya Kilia lokola Kilia lobi mikolo yo nazana posa ya rolia eloko mususu Boupé Sangatana les logos nga étant que artiste oyo azana plein de bonnes manières oyo respectaka parole ya Kilia oyo respectaka opinion ya ba fanatique alors on a fait que humble nazolinga te na nga sir na yebi ke Kilia a resenga toujours biloko nga mais pour le moment azana posa alia eloko mususu alors je lui donne ce temps et puis na respecter yango donc voilà quoi mais autopsie pour l'autopsie, tu reçois un bloc de glace. Mon lilia dengenine kotina moko yo. Bolinga fanaka kono coupera korape sécurité. Ezala kate na mboka mais pourquoi les choses ont changé. Na komi ko naviguer dans les ténèbres lokola na seya mayo. C'est qu'il y a la présence des forces négatives dans ce pays pour résider l'amour. Na moteki glacé natandi yango utakala Mosombi ata moko tazoya kotuna tatalo ya pamba poko yango yeye mos pepepe esilaka ye bloc le gas ekoyema ezali kosela na kotanga eza kokitaka se kokitisaka volume elongi nanga ebebi
ekomi ya motama wa pasi na ngai ebandie bloque les glaces. Voilà, merci. Na balandi nyonso ya émission Today News. Botsula na biso émission na bino bande baneti suka to kompenda na suka. Merci na Djiblou El Bouda na bike to zuyo brisque mais quand même au pesi biso temps to meka ko solo na yo na interview oyo. C'est le premier interview na yo ou le kabanda ozongi na kati États-Unis. Aussi beaucoup de remerciements na bande ko bazona biso à partir ya les 3 www.congomikili.com. Merci na ba commentaire au WhatsApp, merci na ba soutien au soutien na biso na bi ki ko lebele bondo mona sous émission na binoté mais tozongi en force donc mala oyo pena bo landa biso ndenge ezalaka tokota na ba source ndenge ezalaka ko présenter bino ba émission na bino. Merci en tout cas ezaki bongo na koto ya caméra le JP Boss production aussi na kota micro ne boyebi animateur na bino oyo ndenge kaka na yaka koyela bino information Fiston Sadi papa na exaucé. Il n'y a pas de lumière ya mboka mais pour appeler ça ba salam na gouverneur ya ville ya Montréal Pepe Omekenge moninga ya profil de Montréal la pesi wa mota trop masalanga Pepe Omekenge yo yebi mutakala yo yebi ba salam ebele na héros d'Alombe Yves Kabemba le moniteur monteur ya monde lelo va comprendre que Yves Kabemba azalanga moniteur pour Djiblou El Bouda a confirmé puis a reconfirmé que Yves Kabemba héros d'Alombe. Donc voilà quoi, donc salam et belé ba gros bisous na batuto ba Rolandi interview ba la émission il y a papa exaucé donc Today News Djiblou El Bouda c'est programme notre je suis toujours là pour vous quoi. Bye bye. Mokili Mobimba partout bambo théâtre est-ce que vous allez merci mingi roloba susu ya bakisa ezate boti déjà kolanda bolanda makambi belé mamero na bino ezali wana bobenga to poster makambi nyonso wana bobenga biso. Merci na Mabea hein mère doublé na kati ya Bemalu exotique restaurant boutique et c'est kapena tolobaki kolia mwantaba repas nyonso africain ce que yi awa aux adamazango les JP Boss production. Merci. When I was a boy, my father used to tell me Africa is a beautiful place. When I grew up, see